ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Et voilà, très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois ABC One Balobi. Oh, Jésus-Christ, le nombre One. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Vous ne serez pas de si candidat au Lobi Anani. Lobi Anani, Lobi Kozala Anani, Lobi Kozala Angai. Ya Blandine Mafuta, to ya Chik Mukadu, to évangéliste Elonga. Lobi Anani, Parlement Mbutu, to e bateni nezoleka. Lobi Anani, ba député basengi ba c'est la bango $2000. Tandis que le peuple congolais souffre. Voilà comment on a bâtonné surtout bazana Ituri, bazana na mboko ya Bokula Lokondo, bazakuna na Katola, bazakuna côté ya Este, tout ça qu'on compartir mawa na bino. Lobi anani hebisiwano. Jésus-Christ, moto na liboso, moto na yambo. Ensemble dans cette émission, analysons ensemble, on va essayer de parler avec le pasteur Liteya Yakanda. Oh ya lo bakanga na ina mate ya PTT, nga na ina mate ya Yakanda, c'est-à-dire que mate ya Yakanda ya zana pona ko masete, zana pona ko redresser pe ko zonga sa bato ba ko bunga nanzela bazonga nanzela vraiment ya lobiko. Na pesi yo tata losako. Oui, losako mama. Losako tope mbote na baenyonso bozwi lisusu ngolu tope grâce ya kolanda biso na batango aboye. Bisika ya boye toyaka ngo penza sérieux pamba te tuza ba responsable. D'accord. Okotuna akomi sérieux boye pona TV. To amoni mwasi. OK. To amoni batu batondi ebele bazolande po akoma sérieux. Kozala sérieux eza likambo eza grâce na botama sérieux na kokufa pe sérieux na domaine ya sérieux ba kopiaka mutu te parce que soko lobi copier sérieux na ye mukolo ya kozala te okokoya na mbeba kasi kobotama nde ezalaka lisusu kitoko makasi koleka bon yo zala sérieux effectivement je suis pena sérieux d'accord na pesi bino mbote tata nanga likolo apambola bino tokutani lisusu po tozana pema na bomoyi pema nde mutu ezosala kitoko makasi batu ba vivre okoko zala na mbongo soko zana pema te ezana mutu ya te okoko zala na mapangu soko zana pema te ozana mutu ya te na lobaka boy batu mibale bazana pema na oyo azana mbongo na oyo azangi mbongo mutu aleki muninga zate parce que na domaine na pema mutu asomba ki pema koleka muninga azate. Oloba ke ngai na somba pema na nga cher koleka yo. Ozolanda mama. Mutu apesa kabiso pema akabela kabiso ngo ya ofele. Ya motu yeza ete lokolo za na pema ozo vivre. Nzambe pa koko pambola yo lobi pe oleki oyo azalaki na mbongo to pe oyo azwaki bosui liboso na yo. Tika ya wenzambe tata apambola bino. A consoler pe bino tozala libaku te na onyo sotokoloba awa na lingi tozala bénédiction po na bino kasi na ona koloba to pe na mitune ko ute pa mama nga to beti libaku na pe na somo na yote nga to siliki na somo note na olobaka o eza très capital tika ya wenzambe tata. Voilà, merci beaucoup. Torosimba le lobe artiste. On va parler sur les artistes parce que aux pasteurs, ils ont la matière ya kanda, aux a matière à commencer. Mais je pense que tu es dans les réseaux sociaux. Marambo les canaux sur les artistes et comédiens, tu es au courant. Mais na linga qui apporte na yo na kati ya comportement ya artiste et comédien. Mais na bani non na artiste ou musicien, na mekina kosimba Koffi Olomide. Oyo lelo azolinga ko passer carrière politique, ça date déjà. Mais Nazui na Euronews, déclaration à Koffi Olomide, il a parlé que non, Aza vraiment dessus na comportement il y a entre parenthèses Vital Kamerhe par rapport à ça projet wana agré na Messe Jamal, il fallait peut-être appeler ça naba congolais. Selon Euronews, balobi que il a parlé même que Bandal et quand on peut aussi la musala pe ya construction on a ba maison préfabriquée et l'ingé cause la moins coûté c'est-à-dire moins dépensé par rapport à 57 millions de dollars auto lobela lelo ba se retrouver dans la prison Makala. Merci beaucoup. OK.
musala na musala eza na batu nango pe musala na musala eza na ba formation nango to pe eza na ba kelasi nango lolenge biso na makambo ya Nzambe totangi théologie lolenge na batu ya politique bango bake kotanga droit kasi biso basali na Nzambe politique lananga bien na bokebi politique biso toza na droit ya koluka politique te politique nde mutu alukaka biso nasepelaka penza te kokota na mozindo ya politique. Non, parlons de Koffi Olomide. Kasite la déclaration de Koffi Olomide. Oui. Koffi Olomide aza un bon musicien. Abeti musique kitoko na mboka na biso. Mama ngana koko yembela yo même album ye frakata mobimba bande bandeliti suka. Pasteur. On limite. Parlons des déclarations de Koffi Olomide. Chers téléspectateurs, avec le pasteur Lité. Oh! Avec Lité Yakando, c'est toujours comme ça. Il y a Massakate, il y a Kapenza. Si il s'agit qu'à chanter à Royembanaye, oui, au Royembanaye. On a hypocrite. Ok, d'accord. On a un monsal ensemble à hypocrite. Dans le bali comme n'enye zali penenye kendele. Ok. On se comprend, hein, maman? Non, comprendre était. Ces derniers temps, tu as eu sentiment que la politique. Boko yako bima ba l'homme tribal. Nazo ebisabino. Depuis Kalabosala ki wapi. Pona kolobe la politique. Na sepela kana tata o makasi abanda politique na yena âge à 29 ans. Voilà, c'est ça un vrai politicien. Ah maman na kotanga ba kombo bato ate. Yo la na makamo na zoloba. OK. Ah! Papa na sepela kano makasi. Wana na komono na kati orange. Osimbi volant. Mandefu a pembe. L'ex-président, monsieur. Ah, maman na tangi komwa mutu te. Ah, tika biloko wana. Hein? Ah. Bata mandefu a pembe basé be. Le bosso na lobi Félix Oazé quoi. Na sepela kane makasi. Omoni makamu na Nzambe na domaine nyonso. Kokoma memi na mbongo na kimukolo ebima asalite makasi. Expérience nyonso na vie fo uta nango mukie. OK. Na politique fo uta nango mukie. Na église fo uta nango mukie. Neti ngai. Nzamba benganga mukie makasi. Ozomona na sundola nyonso na yana makamu Nzambe. Tala munduki nanga yango yo. Kasi mopao oza musicien na ngai mama moni nga so na loba likamu na loba sans frus. Même lelo na bongola motema kasi mopao aza musicien na nga préféré. OK. Mais mopao aza musicien na nga préféré. La nanga na oh nena zabwe au moins quand on fani nanga c'est senti déjà fani na Koffi. Ce qu'on dit moni efrakata yo yebi parce que tu as parlé de l'efrakata. Ah maman na boy na betsa bana na Nzambe libaku hein. Landa na sili sana likambo eza très capital. Allez-y. Koffi beta musique. Ozomona ba préparation bo sala kaka yo moko lobi na kobimisa iso album te. Na silisi musique. Nzoka osilisi po ya na politique. Ego simba te. Na âge à 60 ans soko na politique o ene pokota no boloko ya pamba. O remarqué te basala Nzambe nyonso ba dépasser 60 ans. So ba mekika na politique bazo suka wapi na boloko. Comme kate maman, omoni vrai âge ya kobundela mboka eza ba âge oyo. Soko so ratango wanu eko flatter biso. Ozelo komi na mapango. Ozwi porti na ya lupango komi MM. Mopao mokonzi. Momana nyonso yo zalaki wapi. Wano so lia na yo. Obina kana ba danseuse. Mikolo na zotala yoti. Tata mobimba ye. Tata mobimba ye. Tata mobimba yo tata mobimba ye ko sala nini? Politique eza makambu ya fo banango na âge ya se. Mais yo ye tata mobimba aye.
biloko ya bongo eza kitoko te oyo abetaka musique atikala na musique. Ah oui, effectivement faut rater yango. Effectivement faut pas rater yango. Faut pas rater yango. Ah, ils sont pas mieux placés à exercer carrière politique. Bakoko kabiloko wana te. Jean Ngoubal abeta musique. Weranson abeta musique. Wera koya na politique maman. Oyebi biloko mususu ngana zo boya koloba po mande zo circuler makasi. Est-ce que wera za mutu akoya na politique maman? Modeli wera baby seli biso mboka oyo. To lingani na Facebook, to balani na Facebook. Lidusu na binana lidusu ko ozomona te ba biloko wera sali na mboka oyo. Wera koya na politique te. Effectivement ngam na yebisaki papa nanga kata ye. Oh. Ah mama tika na mutu munene na mboko yo mona ngaka loko afantirie. Oh. Hein? Ngamoko na yebisaki papa kata batu wana. Katelanga Jean Ngoubal akati ye. Mais Jean Ngoubal yemba bantembo moko eza. Oui, effectivement ko yemba ntembo éducatif continuer lisuko yemba ntembo éducatif. Mama. Bino bomona nga loko mosanza malukuta totanga makomi. Tanga makomi papa. Totanga na Abakuk. Version pe bato atanga ba passer difficilement. Maman, ngane na zaboye. Ah. Tanga Abakuk papa. Ngana mosala nzambe ya flatérité. Nate ya ka Matthieu Nouveau Testament te. Ngana siko mosala nzambe ya Ancien Testament na yebi makomi. Abakuk azoloba umela na poste na yo. Okoko bundela mboka kana musique wana ozomona musique. Oko changer poste te. Oko bundela mboka kana makamwa nzambe nzambe apesinga maloba oyo. Yango ne mutu ebundela mboka. Ozolanda. Bible solo a créé mokili na liloba. Liloba ça ne fait moko impossible. On a simbe ça maloba. Ba komi maloba awana kati poto yebisa bato. Oko bundela mboka kana ki wera na yo. Ozolanda. Ah, wera. Yona jibe na fikini mama. Tala cicatrice. Oh, na katana na fikini jibe na wera. Wa deux jours. Eh mama. Wa obongole no motema. Wana no kutu motema eza no voyou. Motute. Eboka titi motute. Eboka. Kuna pe jiba chelibiso. Bona nena Noeli nini tudiaka liboso. Tukuleta bilamba ya sika tubeta mama tala siko bilogo zo sala. La Bible. On me va bien dans mokili vraiment. Pasteur. Chers téléspectateurs, voilà, vous êtes très nombreux à nous suivre cette chaîne Hebisiwane. Abonnez-vous maximum avec le pasteur Litéa Yakanda. Allez-y pasteur. Osomona. C'est-à-dire batu wana ba exploitaki biso makasi. Okay. To sile memi na ba posa bandaku. Ngana zaki nyonso fingi jibe ngana bimisi bitumba. O mutu ndenge nini alingi te ba finga jibe mpia na papa chéri. Leader amufu be na kamwa ke oyebi ke jibe reconnaissance ezati okotala na parking a jibe mitu ke tondi play ezo sala loko te ola benga lité ya kande yo zoka ba pota pona ngana fikini zuata oya ko sala ngote. Voilà, merci beaucoup. Lité Yakanda parle des artistes et comédiens. Les lots, pour voir si les biso déjà, Conchito. Les lots, oyo, artistes et comédiens, bah, au ça là, droit de réponse, c'est comme si Internet les lots. Vous voyez, bah, maman, moi, comment on anime quoi kala? Anime quoi kala? Bon, na yo kaka yeme, na ça qu'on se souvenir. Ok. À l'époque, tant on a aussi mambong, on a aussi dans l'aéroport, on a équipé dans les camps, on a moko anima kwa kala na yebite. Esaye, tout esaye te, mais ceux qui n'ont pas photo, ni n'a pas découvert ça, yé. Te yé pas ça là qui nani oh, azaki Amazon peut-être épée cause à la yé tout yété. Wana nde na yebite hein. Bon ba kombo ekokana. Ba kombo ekokana ka oui. Ba kombo ekokana la ngomo. Lelo asa artiste comédienne moko azaki na kina kinda Canada. Oui. Lelo oyo akoma au cœur du scandale si je peux le dire. Ba commissaire local la procureur général. Ba soara maram na bango ezaka na Kisasa ba pesa kaye abimisa ngo na internet pour coïnciter ka artiste et comédien.
par rapport à ça, un message nous ça par rapport à ça. Est-ce que ça est l'olenge toko ça musala yango ya ko donner toto benga ba éducateur de la masse? Oui, na koko sanga lilobate. OK. Parce que omoni o nyonso biso tozo sala eza bonzambe eza ki Jésus-Christ de Nazareth. OK. Jésus azala un véritable artiste. Non mona na ki artiste na ye a décora mokili na ye kitoko. OK. Na kati ya mokili atie banyama na paysage na bango ya banyama. Na kati ya mokili atie pe sika o etali bato. Lananga bien. Kaka na bonsambe na ye musique pe ezalaki théâtre pe ezalaki. OK. Tangu nazo kene na makomi Bible ezoloba parmi ba fruits ya Saint-Esprit joue eza wapi na kati. Tangu nazo mona joie nazo mona déjà ba comédien. OK. Lananga mama sina mboko na tangi makasi. Na yebi ba réalité à vie niveau nga na tangeli même atoye ko présenter nga 10 mibali ya yo muta ko tanga lokola ngazati. On a présenté 10 mibali te mama na loba. On s'en a 10 mibali ndeni pasteur. Nazo expliquer li kam na lobi te za yo. C'est pas na ngai pasteur. Batu ba ko pesa exemple ba zati fona pesa pa na yo. Mais pesa exemple ya sœur et église na yo pasteur quand même. Effectivement. Artiste aza nani? Artiste aza éducateur ya masse. Mutu oyo akomi artiste eza musala ndenge madilu système ayembi ete telema kumpandai tobina rumbo yo koboya tengo ezali nango demba nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga mwali solo na litoyo wana otienga nde na assurance nzoto na ngai ekomi ya sire mama ye kokabelanga mosolo te melakisanga mosala nazoyemba biyemba yemba me parti ya malamu ezaka mosala lolenge lelo batu bazoyeba te kozala artiste eza esika ya buzoba te. Lelo batu bakomisi ki artiste esika ya buzoba. Tango ozalaka na succès te obane koluka obala. OK. Lelo mwana mwasi obanda koma na succès libala elobelaka susu eloko te. Eloko na pekisaka ngo makasi. Mama, nga pona tanga kombwa mutu. Omoni nga na mboko oyo. Nana biloko mibale ona sepela nango. Ya liboso eza cercueil. Ya mibale eza prison. Wana na ebisi yo. Seke biloko nga na osepela nango eza mabe makasi. Po siko natanga kombwa mutu. Na obanga nani? Na obanga nani pona tanga kombwa mutu? Nde nani azaki na siksa komi lelo mwana mwasi boya albane ko lukalibala zo lukasu libala te nde nani? Landa te na loba. Eza mateya. Basi bazebele. OK. Ogoya ko loba na oyo nzoge za oyo te. OK. Ogoya pe ko loba na yebo aza na mobile ne ya colonel. Yo va pas prison. Te mama pour prison zelo basaka na nangote. Ah, kasoke kuta la mukuna kuna place aza kuna eti. Bino na bino ba pasteur. Lingi ba kanga ngai. Ba kango te poani. Sakana na vungule. Ndozo mona lelo batu bakomi ko manipuler vie artistique. OK. Mutu oyo aza éducateur. Lelo nazo kamwa be éducateur bakomi na ba rankine. Surtout ça. Yani makwakala ngana zala na rankine na mutu te ozala artiste. Un vrai artiste aza pona ko sunga, aza pona ko bebisa te. OK. Kasi loko nazo kamwa yo soko zwi likambu obandi bifingela obandi bilobela. Keba pe opibia au côté ya za ka bon so tangi kombo na cheyo te. Ya baba fia batu. Ya yebinga na mosala nzambe nga pona bwekela mutu maladi na obanga nini. Landa te nga kota banda kwa nganga makasi ya ndengo moninga boy. Pe ngani na zabwe na okosa yo te nganga alikolo na ngai. Ngai soko sakai na nganga pu na koteli onda kwa nganga. Bongo be dingo bache bango pona musani na mboko. Ko biso to kimela ke pana bango ba mao. Nga soki mama na okosa yo te. Nga na mboko yo pona mona mort na likam na banga ke logo te. Pasteur. Oh. Tala esika maeli na ngesuke esika e mort ibandi. Fais ça message à Nima quoi kala s'il te plaît.
tokei ndozomona biloko abongo eza kitoko te yani nalingi kombo nezala lipamboli ana Kinshasa noke ezala kombo ya kopanza batu ya kotia ba artiste na désordre biloko abongo eza kitoko te nazo sepela pete na système moko ba artiste comédien ba komi nango yaza mwana mwasi lananga bien ekomi makasi yaza mwana mwasi azwi lisusu bana moko ya basi azobokola na ndaku aza ko initier bango na makambo ya mabe mama natangi nanu kombo yozo lakisanga matene zwa kasite na place na ngai pardon te zwa te likamo na lobito zo lobango pona nini te ya kasite mikole uti koleka nake na ndaku ya journaliste moko ya mboka na ngai yepe na kati ya ndaku na ye abokolaka ba jeune garçon mbala liboso na yo ka jeune garçon ba jeune garçon ya mike bazobenye mama mwa mobali mwana oh tala modèle ya kobebisa mokili voilà mwana mobali asobokola bana mibali ya mike na ndaku ne babengaka nani mama nazoyeba te mama nayebi te loko na ningi na loba wana soki nazokende mabe ok allez-y pasteur mwana mobali asobokola bana ya mibali ya mike na ndaku ne bazobenga ye mama ok wana ye pe mama ya mobali tala fier opine na lobi bwe mso ba nobenga ngape sudi na telefone akangeli nga kanda pour di bon ala yebi na ngai na to tanga kombo biloko abongo eza kitoko te lelo monde artistique et comme monde ya ko initier batu na ba vie ya mabe okay ya ko tongana ya ko bomana ya ko tchana ba poison est-ce que musala ya ki mama artiste akoko zala pe plus que musala nzambe d'accord poeza na ba artiste belé soko teli ba film na bango okumisi nzambe et puis na yoki artiste moko na mboka na biso soko za mwasi yene mutapesa ba chance artiste comédien komi nganga nazoka mwalika mo makasi nenge batu nyonso babane ko bunda kachi batika kachi bakoma banganga nenge pe na musala ki artiste comédien sa nini ekomi ndozo mona mama musala ya ki artiste eza musala ya honneur okay eza musala ya kitoko parce que nanzela ba conseil mama soko ki ata na muziki ozomona ya ba musicien na biso ebongisa pe mabale belé esangisa pe même ba famille ba yemba ba réalité ya mokili lolenge moko na ba artiste comédien ngai lobi na vani na ndaku ndeko moko abenga partir à Londres alobi na nga lobi papa naza na posi ya numéro ya papa Masumu ya pièce moko asala soki na 1989 mwasi na ye alingaka pièce wana makasi vraiment elingi koloba ete kozala artiste eza musala buzoba te lelo ozomona ki artiste ekoti mbutu mpona nini azala na grâce wana te eloko akosala eza te du fait kazala na ye deja ndumba ya kala alobi te nakota na musala ki artiste mpona sala yango bien mama nazokosa yo te baartiste comédie ozomona bamemi kindoki makasi nde ozomona artiste comédien mosusu pembe akolisa mandefu ebele bakanga endoki na quartier na bango lokola ye na musala ki artiste bafi bazolela mama kindoki echanza limbisa ngai oza mwasa bato bible nde nazobanga eza sacré papa mama ta ozotana lipeka boye bible eza sacré ekoma pe ntina telefone oyo ya telefone ezokutana na bafilme mabe kuna na kati nazoyeba te sacré yango eza kote nini ana mona mutu alobi tjelanga film abi tinelanga ba DJ batina musique tinelanga bible tinelanga bible batindeli sainte bible abi tinelanga pe des films ninyo oke no tout anisa
Voilà, chers téléspectateurs. Oyokaki Diana na Gabriel ndenge babanda ki ko swana pour Gabriel asilika ki pour Diana abimé na mwana ya mobali ya mukie aza âge je crois 25 ans et puis la fille va auto publier dernièrement au ba lo na réseaux sociaux qui a maladie de sida on ne sait pas et puis na opé ça bongo pesa 2-3 minutes et puis ndenge blandi mafutana akoka bande ko finga ba bêtise tina sia ba maman là bas étant que pasteur okoté ya baronde. Oui. Conseil eza mabete sengeli to pesa conseil. OK. Biloko mususo bozo finga na ba télévision eza kitoko te. OK. TV sika o papa na mama na bana bavandi bazolanda. Tango bino bozo finga na ba bêtise eza respecté. OK. Kolinga mwana muninga to pe ko bimana ye esengeli pesa na ba norme. OK. Soki eza na ba norme te mokilo to vandi o nyoso tozo sala na se futa magawapi na se. Eza on normal Diana bimana mwana Gabriel. Ah mama. Na yebite omoni makamuso botu na ngai esengaka pe na kende ko contrôler na vérifier mabeza ya nani. Moma ke na vérifier to kolobisanga biloko mususu awa lobi nango na tongo yoki mutu akota ka boloko ta seni akoti boloko. Yoko bimisa ngai. Non. Nozo mona to sala musala ya ki artiste na respect pe na kobanga nzambe. OK. Et comme la biso li pamboli. D'accord. Maman, ba artiste ozo mona ba artiste soka le ba tonga yo. Ba marché muso ozo mona chance ka bato ba kabela ka biso ba pambola ka biso ba sama yele. Nazo sepela na ba mama ya mboka na biso. Ba yebi ete bano ozo mona bana ba ranki na buzoba. Bano ozo mona o benga ki liboso azo luka tonga baninga po o wana bima mutuma malamu. Kasi bango batalaka wana te. Bango bazomona ka biso nyonso tozaba bana mutu na mutu azana comportement na ye. Nde nazo senga artiste comédien nyonso oyo aleki 30 ans pardon na posa ane oyo esila te na yo kakanga lupangu na mariage. Na longolo artiste mama ngaso na loba makamu tika nga na loba makamu na ngako tika na loba makamu na nge bebela nga nyonso ebebela ngai. Allez-y papa. Nga tika nga na finga nanu tika na lobela bango nanu. Lobela bango. Eloko na uti otelemela ko finga na nga mo pe na nina kuzongela ngo. Eza na sensité. Artiste comédien nyonso. Maman ebele lelo ba cheli bango ba poison ebele lelo ba lié bazui na ba maladie. Pona nini manque ya maîtrise. OK. Succès elinko lobate mwasi nyonso akoma ya yo. Succès elinko lobate mokili oyo chango na mapeka. Bato bacha mokilo na mapeka lelo basuka wapi. Na pesi bino mbote tata likola pambola bino. Esika nyonso tolobi mabe ebetisi bino libaku na zape mutu. Be mission ona yaka awa biloko makasi onga na melina ndako moyo yeba biloko musuna lobi na sakwiti. Pasteur. Tangu na moni kwiti esili mwa conscience ye. Pasteur. Esengeli to s'excuser pour justice pas otala biso. C'est très important. Bamaka muso zo mona ngana za muto na sala mi whisky ndo zo mona omelaka whisky yo pasteur ndo zo mona tangu na lobi likam na sa kwiti omelaka whisky kwiti esili fona réfléchir na s'excuser na niveau ya télévision tika ya wenzambe tata. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup la Batoumia, surtout aux amis qui branchent pour la Colande. Magazine Abino, analysons ensemble avec le pasteur Elité Akanda. C'était pas facile. Moi et vous, on se retrouve prochainement. Tiens, un message par rapport à Peuple dédié. Oui, effectivement. Plus de 143 89 78 37 29. Plus de 143 89 78 37 29. Ngonga nyonso kobenga na numéro oyo ndoko zwanga tika ya wenzambe tata apambola biso. Dimama mikolo abengi bino te totonga na. Non. Wana za mama tika mama pe matoza na confinement. Tango confinement ko sila ye mukwa kozongisa makambo nyonso kasi. Ata toza na confinement initiative plus OLK azo sala musala kolanisa ma vision o nzambe tata ya likolo apesa ye. Yona mama. Yona mama tika tata lembe na pesi ombote apambola biso amema ngambu nyonso na mutuna na ye. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Bye.